Nadine soy boye bango yembe aussi. Linda Linda mabina ya Castro. Da 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 da. Eh, va faire la bina ngote na imba ngote. Amor ya zuma. Biso to telemi awa. Balobi yo otelemi wapi. Ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bo mona ba gag ba émission éducative boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi ba kona biso les siko s'abonner alors massivement ici ka ba komi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Avec Fally Ipupa. En tout cas, il y a tant d'artistes musiciens. Il y a de ceux qui étaient même amis proches de Dakumunda parce que tant Dakumunda qui d'abord dans la musique, Fally Azalaki pour travailler dans le quartier latin. Cela veut dire qu'il appelait Dakumunda président. Fally n'était pas encore président, mais il a eu quand même la peine, ces soucis-là. Qui après pour ça t'as fort, tu fais pas ça. Ouais, c'est ça. Il allait obéir aussi, mais pas sentiment ni bois dans mobile nyonso. Tant bon ni loka bongo. Et ça les biso bien ma cache, tu l'as surpris hein. C'est pas moi président Fally Asali marqué biso to les penza. Donc elle a accepté le voyage. Quand tu voyage a permis que maman studio a mis ses chansons oyo. Et ben nous avons atteint ce soir. Ayembi kamuke mais il y a ça une générique penza tamla itango fort ayembi. Yemba muso bazala muso mona ki habite na flasher comme lo mo bona tiki nanga. Yemba animateur à ça musala na. Mais yemba va Fally Ipupa petit bord wana à lobby na suka nango ayeko continuer ici. De là quoi est marqué bicho. Et ça ils sont bien makase le représente Fally Asali. Donc ba warrior tout na pesi no mote belé bisika boza ça biso peut marquer biso ça biso bien makase le Fally pas de cap na ça. Donc n'est pas jouer la cahier. Té bandal le lopé na éviter. Ou mila non papa. Pendant na yo. Voilà, nous voulons des histoires comme ça dans la musique, c'est très important. Arrêtons un peu avec des polémiques à la con, des divisions à la con dans la musique. Des bilots comme on a sensé où est pas porté et l'autre côté. Par contre, les bilots comme dans le monde de la musique, voilà pourquoi je t'avais posé la question au début. Est-ce que Rombo Tunani Mwana ya Lemba natif ya Lemba parce que à un moment donné et comme maman belé même la Bible les alaka retourner na Israël et comme maman belé et kontaka moi na ma belé studio na Lemba ezate to tande ati bon soit ça qui l'a vu sur al prendre toujours surprise toyé matin c'est quand on défendra à mon pays c'est ça non Lemba qui c'est non tout ça pas toi pas président non tu n'as il faut dire la vérité s'il faut dire la vérité il faut parler s'il faut parler ah il y a déjà des matin ils appellent ni balé on comprend mais tout ça qui na bazala ba lobi ta yepeta base eza awa place ba musicien ba kutana ba te belé ba jouer pa awa yaki ya shita awa eza penza base au famille shita place Dakumunda fanda akenda poto la famille shita awa mais est-ce qu'il y a qui na base est-ce que mais non on est motuna maman ni toto sande maman nya wapi non maman ni a déplacé muke yede mukolo esika oyo na papa bon maman na mona linga mingi za kaka kupu bwa chez moi kasi wana maman ni shita na côté ya papa François mais il faut demander à maman ni non à déplacer soit il parce qu'il y a yaki ouais maman yepenza aza maman na za motema donc maman ni shita wana za motema non c'est pas facile maman le quoi bango aya bala finyo afani sa bango na ba danseuse mususu non ba mitema papa François biso maman ni azo yamba biso te to sali non o moni promesa nini bon comprendre nango sima motema oyo aza nango eza maman mususu banda to banda musique neto mona mote OK là mbani pas François donc bazwa penza bazwa mitema na bango bakanga ngo lisita mabe na biso malamu na biso c'est pas facile na négoce quand maman mani olambité ngamo na kena cuisine na jibilo na chena scène ils ont maman sobe eh yo keba kuna te maman betadam mais bango ba yamba biso banda Dakumunda fanda wa si akia tiki musique mais biso tu le doya ngaza bana msu ba be ba za ba merdi wana bo maman ni ya mangana bana na fandi pe bo pas ko lia makamyo so pa François batika jamais tam comment ke beta bana te ko woni bana sasa ba lembisa biso ti lelo oyo tozana matanga donc ba keto ska voilà
Merci beaucoup à tout le monde. Mon tourné pour Matakaka. Nga côté wana tenga otia kama moto na ngambo papa na biso ko fiolo mide na dakuna. Nga daka wana. Rando na bango mimi pareil ya rola na kaba danseuse. Il paraît. Pour ya lobaki ke non soki dakuna nda ko bulisa nga ezaki mimi pona mwana Laetitia. Rando na bango mimi ko wela kaba danseuse. Bino ba danseuse ko kenda ka musala, to kenda na bula ko linga toujours ba leader. Parce que tabo kenda oyino musala oyeso linga leader. Leader ko na leader on ko yo ka te likolo na yo. Au moins, tu peux chiter dans le mettre comme ma réserve pona. Ndenge Laetitia sangisa iba peut-être ya ngwana pe babenda ki makambo pa dans par partir Laetitia yo pe biso no moi position no et puis kuno zaka na moi ngambo te zaka na moi leader moi ndosala ndenge moi c'est bino boyaka musala yo kombo tunani bino boyaka musala to boyaka na bulo kolinga ba leader ba tupo ba rande ko ta ba kendaka mais kana ko manya ko échapper na bon na clair on dit question ya mara Laetitia na émission le kaka wana yende mutu fa yo taki makasi pe yende kolo makambo il est à rando après pardon kaka question elese lokwa yo bito za Laetitia parce que dakumuda na rombo tuna ne pe banda ko yo kaka te na lembao sango pe pardon sizana c'est sango tuna nanga c'est que lokwa wana to bombile ngo Laetitia elese kaka question wana c'est que yondo po sala ki ke dakumuda na rombo ba yo kana te bon même ça recharge de quoi on va dire dakumuda na rombo bando welizaki kama bele lemba te lemba no wela ne lemba ngana mona lemba oyo bete ko to beta ko to sko ba bana cascade vita imanete bon ba ki vita imanete oyo bete na stade zizina te non yo pete ya ki ba mi keto ba modelo pe yo yeki na bi pete wana yo ozo tambola ka dezo za pete partout yo boye mtu yeki na mabona pa poil botina makolo otika ngo ba leader ba mama ni ba seri wana ko se ba ke nga banda musique na âge 14 la musique à âge 14 on a bango aboti non te de ma para ba opota nanga mari ba besu ko ba série wana dakumuda ana terminus rombo ana super dakumuda répéter la terminus rombo répéter la super ba wela na bébé ba mbale ba na bébé mais donc ma fan ba yo comprendre que est distraction ba yo fan de ce ko ba yo comprendre ba fan ba tika na confusion voyez ba tesko to ke pa nani to tika pa nani rombo aza musicien abetaka na lemba dakumuda aza musicien abetaka na lemba ba mbale ezaki likambo ya mabele non dirait dakumuda sala ka succès makasi na kinsa sa koleka rombo la meilleur chanteur musique dakumuda chouana atika lo chouane lo monte nyonso ya bimisa aganya toujours on comprend. Tout ça va concerne tout bête à la mitée, ma famille s'en a bon. Ok, c'est monsieur et Mathieu Petit, qui te tout remplacer, vous, Michel, va chérir. Maman, tu as bien moi la ligne, et tika, tika, musique qui t'est. Si bango ba les malades ba ponga pe bini boutique, c'est tant que va ma casse notre boutique la musique. Donc on a une non bien, abinara bien, musique ne peut pas succès. Donc c'est ça. Display ça va. On aime on t'a boga. Ya comment ni ma belle oyo, ils ont mis la radio hein chérie dans le monde ça pour faire la kena bogar na ye doit que bien oh akondi oh non jamais donc la beau garçon s'il te plaît Nadine bon tonton Zizi na pété mutu moko tant na yambaki to yambaki na laissé la fois passée avec ce que tout besoin de danseuse preuve numéro là ça dit ce que elle fit vraiment danseuse vraiment qu'il faut quand même exhiber moi pas de danse on qui va comprendre vraiment que aux allez qui pénètre danseuse pas comment on peut non qu'est-ce que ça ouais la problème et le roi soda qui gars mais c'est la chose ma bête en monde qui a maman kaka toleka non ça l'espace toleka toleka na simba boyembi linda Mandano boy mandane si me la boy kuna abata za mona eza la puna te za mo ya za lezi Nadine so ibo yemba ngo yembe osinyi linda mamina ya Castro tararara babisa kana bina ngo te na yemba ngo te okay amor ya zuma biloko bien linda baba sama biloko ya linda bravo en tout cas vous avez vraiment senti on dit que peut-être vous pesez solo hein non bien sûr hein c'est comme le
tokoli ba tokoli ba 40 te mais okoli mais ozaka pete kaka koya motuna moko namona manyoli awa beti mwa linda kitoko mais namona loketo namona ta singa loketo te namona ta mwa liaka te tatouage pete merci tango papa na biso Christian Dakuda akendaki atikaki ne mama mokili ya nzema mabandi balinda oyo akenda ye kondimela nkolo yo po kenda kondimela nkolo elongo moko na ye wana première question deuxième question c'est que na kati ya orchestre pendant wanda ya komanyola kozala wana moi malade ya kubwaka mama c'est parce que le bana moi bongo bwaka na bapese bani bani moi témoignage na kati ya mouvement wanda ya vivre ezalaka ndenge malomboka yo ngati elo na vie ya tatouage te très bien bato inanga mama nanga botelanga batombolanga ti lelo naza na koli elo na tobola ezaka zolo na longwa na de ba misusu banda ko vie pose à danseuse pose à tatouage pose à oye basinga loketo non danseuse eza lelo ko esprit aspect na yo ozobimisa kati na libanda eza ba concert misusu na banda beta ba pressinga ba beta na ndo kata suki kene la sisi la sagwa na sisi faut chatensi faut kata suki ba mona ba tatouer to mona bano lelo ba yo bebisa musique comprendre musique et baby na tawo to zalaka to sa musique ba 2006 7 8 musique ezali ki ba mona danseuse ba mona ko la podium ba mona na clip fia ça la clip intel yé dans ces eaux on comprend mais lelo ko ba danseuse teni o ya uti na ngona nda kwa kena ngona rapeto ya ngona lati ya pa obinela ba katia wa ba pasolia wa kilote sukia wa tatouage ba ni non biso de za bano les gens ça benga biso les gens na kata libo donc c'est na ba sentiment pepe beta mais ke ba kati na ngabo nzambe lelo nzamba robenga ngabi ke zizina tango ne koki fo selanga donc mbala moko po naza na symbole moko ya bête nazo tonangeza te naza donc nzamba botanga tinde na zabu na tiko tatouage te personne n'a pas chose na libumu oh na mukombo ya moto na tatouage donc eli felo na manyolo bongo mama tika bongo oh nzako so na bible yoka mama to ka wala de ba mususu do sa ngo passe dans ça tika tatouage na moto felo na biso bongo o me bongi sande molimo Ponzoto ekopola molimo za kati molimo eza problème te alors mais yebango c'est quoi ça on va créer na caméra tondeni peut-être on les mérite peut-être ils sont malembe macha ya motuna wana te macha tuninga question wana ya tatouage on répondre maman l'objet na déjà tatouage moto na tatouage mo sa mabe ola na moto na tatouage c'est quoi ça moto yo a cause na tatouage dans autres nez na ngani na simple pour na kola tele su jipa mpuse bien la tibudi na fanya nga mais tatou exact kasi tapo akuta tatouage wana toka ba boteleka babi o pesa non mais qu'est-ce que non faut pas insister pour la tatouage on tatouage mais oui faut pas insister oh ça comme tu m'attends document pembe ya sika bona ni otanga bandoki beta biso lisolo ya malade na orchestre nengo yaki deuxième question manola oboni la vie ne totambola raboyi famille se basimba kisite ngakoko nanga personnel ma kufa ando sanga za muba tota baluba ando sanga bi omoni nga na famille nanga na zabeti na boti bin ba mama na bino ata mutu mo atima simba kisite ndengo poni musique na yo mama mukolo ko simba kisi obela liboma kufi mutu ko lekisa azate ni mama la yo mama la na komo na ye malubuni abela trop na bomone ba pese komo ya malubuni mama nanga oh makambo ebele aza mutu moko lelo so yo lekisa oboma okokate komo leza malubuni abi okoka ete okolekisa ete aza mutu moko aza makila na ye eza makila bulu naye kofanda siko na tali ba image ya kokolanga na banda koloba eloko ani bangisaka ti lelo na beta musique na ngai na simba kisite e omoni nga lelo naza nanga bonne santé na nanga lesta donc na koti menini la vignora tozalaka ensemble biso nyonso mais omoni bato mosusu akoya boye atali ka vie la vignora koya ye atoyebi bisika uti te aye mbala moko tomoni ye wana ezalaka bien te kotanga akoma baninga na batv on comprend ezalaka mpenza bien non esalaka bien te na obeta yango na parabole soki aza bomoi aosentir ke nga nasalango ye na nzambe na ye obokela maiti ya makolo
mais miss tout mon bien te pendant on l'a tête nzamba ali ko na sala mission ko la tela nga bilamba fina la na beto vraiment les sala manga na 2009 na ucho bota mwana nga lelo merdi aza lelo na 15 ans na 2009 na ucho bota sika eza nini dit prophète Kembo sika za mamotelele ndala ko za petite na nga ritmaya tazwaki ye aisa bino benye na grande sœur na yo moko ndinga memanga kuna le kana de France asinga bi makolo na yo na nzoto na yo ezaka ndenge nini nde to binaka sikise na ngai na mutoki na ngai na sikise mo kitoko poto na keswa bien ba bateli na ballon sikise za kitoko makasi kaka danseuse wana basera na ye wala te pesa ngai sikise wana za zemi siko ba chenga chef te na vie donc ba ke ba quartier la tenga siko na yo zonga to ne tikali nde ba yotanga chef ten ya bichu koli ai bi histoire très bien donc ba chenga chef ten na ba zemi na zaki na ko to poser avec ki na za na opération pour les arabes no faut pas opérer nga mais et to beso sous na zemi nande siko yo senga surprise wala nga pe na motema na nga ma wali c'est un scène pe c'est la fête mo boye donc le fête pe ça robe no était transparent na mutoki na nga problème ezati no ke nika nga ona ndako to kana ki na mission na nga pe na vina scène pesi et kana on a zongi penda na se sentir ba mal à l'aise ba douleur ba ni lobi na la mkabo makolo so lenga nga lo kondi mutu azala ata pese ka Christ maman azo bebisa bala mona komo lenga makolo eza nini mama eso okomi kolela mama na nga azolela linga nga mingi mama na nga mama na lo so akofila mo ngeza ba katinga lo wa mama na nga pesa sana nga boyo kama na nga abi mwana eza nini mama nga pina nge loko te nazolela na qui n'est pas prophète Kembo dans sala nga de l'onsi o ebima kati na ngai o balowelo bama na kati na nga na kakoyeba na nga sute kaka tanga singa bisonga ndako tika pe musique mako ya ko sela nzambe na comme protocole de l'église na ko pe ko yembela nzambe ti lelo pe ndenge to yeka ko zongela bina rapport kweza o fi photo lele na ko na ba boya ki na boya le balinda ya boya ki na ye to aboya ki mais que na ko bina sika isantu asanda le bazar to se sur la chote bis pe to sambela to kina be église ti to sambela to na chote. Voilà, alors, Zina essaie de me dire, parce que maintenant, il y a des gens de côté. Alors, Bana Lemba, Bana Poussa, Ezala, Bana Peya, comment ça s'appelle Mbanza Lemba, Bana Mbanza Lemba, P, en fait, nous c'est Lemba, Mbanza Lemba, n'a terminus, n'a super. Tout ça, ça nous Lemba. Mais, Boyo Kanyezante entre terminus dans Manzalemba. Manzalemba va le vivre, il a d'accommodé parce que d'accommodé ceux qui ont été délai pour avoir un Manzalemba, on peut avoir un campus, Matamba, la Mokobino, Koto, classe pour tout moi. Tu peux dire quelque chose par rapport à ça? Bon, merci beaucoup pour la question. Au moment où d'accommodé Newman a serré Lemba à Kotomini. C'est le terme super trop. À baisser musique qui est super, na terme trop. Donc finalement les akikoto. Ce qui les loyo musique qui doit maintenant d'accumuler et ça la m'a décoté parce que on est tout les familles. On comprend. Côté les siège oyo ba musicien ba banda poto ya d'accumuler apikena na mpango oyo. Ba musicien ba fandi awo. Ba ekotala ke bana koto oyo na bana kuna esimbati. Ba pe bana batu. On comprend. Tobo lelo bako okene moi ba jeune lelo bako ma trop loyenge bako okene bakutani pena bango kuna ebeleni ali moto epeli des autres de ça moto ila matanga bien exact ndenge ba jeu des sujets ba non matanga ezana jeudi le 31 janvier pour le lada nous la vie montuelle ezana jeudi le premier jour de Kérotika e ba ya wana na place d'artiste batiki ba bani doro basala wana ba artiste wana bati ma Stéphane Cornet Stéphane joue moi quelques minutes allez ba dans Moscou la jeudi au tawat ozala wat okene wa ozala jeudi tu fais 6 mois 20 minutes ba leli moi dépôt de fleurs ndeza la ka wana ba geste basala sala ba cérémonie wana ndeto longoli corps ya moué toke kotika ngona métropole 1 place ba kuna ba artiste tiki était kozonga oya koya obima asala désordre oya le balini ki ote da kumula ndeza le photo yela Mbanzalemba to le boy yetango abelaki église na ye eza na Mbanzalemba ba musicien eza na ba fan eza na ba tususu atiki église na ye eza na Mbanzalemba juste ko lo belo di mo wo ipenga za na ministre ninga kwa kufi wana ale sune lokolo bati famille na ye de bana lo ba
mais natan o famille ne lobi o to ça to landi to la dakunda na jeudi c'est ça bon je soutiens polémique pardon soutien gouvernement aux unités nyonso les GC l'équipe d'aller bakondi apesi ya moi eloko nyonso l'équipe d'aller ah ok c'est lui. Voilà, elle est cette dernière question pour tout le monde vraiment dans cette émission. Bon, tout n'a rien à tout n'a pas conduit à Pessi, moi Lomé, habite à Pessi. Donc c'était ça, voilà tout ce qu'on a vu sur parce que bon, tout qui m'a signé. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, et ton numéro aussi, quelques dédicaces. N'anga belo mo ko ba te bele ba lo ba ki o ba le je la kumuda, ba ila da kumuda bien te, no botika belo ba lo ba isa bien te. La kumuda azaki no musicien akomusa na nzambe. Photo ile no ner. Aza chekete, aza papa tiki be bana. Donc aza bani na poto, si ba koli. Faut ba yakin ba ya papa na bana. Da kumuda o te bosi matanga da kumuda posa ngo ti le 31 bosi ya sege bimaki avant. Non 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 non. Mutu na matu baza na programme na bango. Da kumuda faut ko sala maka, faut ko ele no ner. Sege aza mwana ya jibe. Mais da kumuda aza papa. Vous comprenez? Donc, ils sont différents, ils sont différents. Tout le monde comparer que le roi Ségué Bakundi avant. Non, non. Papa n'a azali, il a sali service union sur wana na sepeli mingi. Non, papa n'a musique que je vais piano ba mbote belé na sepeli mingi ndenge organisation salama kitoko Bakundi Ségué kitoko makasi. Vous comprenez? Bon, Fali peut entrer dans moi le maire. Donc pour le président Fali présence naie déjà bien mon pas journaliste c'est pour sentir koya naie dans mon sens ba bi place à qui te dira ça déplacement tant il y a pour sentir parce que tu te comme les 31 président Fali on a qui on comprend donc tout qui est non précédé président ni Dakumuda za papa pour les laine qui n'a bino pe pour sentir que fille donc faut tout honorer Yasuka donc merci beaucoup tous à répéter tu répéter qui moula ne penser biso répéter lobby ah linda là dans monde boya au binyara tout ça choisi à hôtel le matin au bête biso non 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 de tout travail qui déjà lobby mercredi peut tout ça sous une répétition ah tout ça na qui ma fille juste terminus référence est Caro Play sur communication à lobby tout ça ah ba Michel tout ça ah donc le numéro dans le téléphone est plus 243 83 49 21 389 plus 243 83 49 21 389. Oh, elle a besoin de merci beaucoup, maman Chita, papa François, Bissika Wazaba Motebele, il y a bijou école, il a dit qu'il y a et ça bien. Sans oublier, Mina Gonzi la Cerci, Zeta Mila, Sandra Lina, la personne à Motebele, l'état en blanc, il y a un bijou col. On est chauffeur, oh, il y a même d'Akumu, la fille, la mission dans la salle à Marambébé dans la ville. Roger Chita, la personne à Motebele, ouais, c'est jeune, la mission dans la salle qui est, Marambébé, sur Matanga, et ça a d'aller bon, Aza connaît, même morale, la famille à Dakumu. La bonne sanité, la famille, sans oublier, numéro Kansas City, elle ne tombera jamais. Qui m'a fait, qui toujours la bichot ensemble. Donc, merci beaucoup. Grande sœur, elle est là fort, Florette. Merci beaucoup. Sans oublier la souka, Belly Bass, en France, elle est là qui trouve que les bangs, le bord qui n'a pas problème, n'a Belly Bass, il y a un personne à monter belé. Voilà, elle est quelques dédicaces. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tous mes fidèles pour que cette télévision, à des chaînes d'actualité, à la grande dame, ma côté de ça, Panjaran Teke, na Mola Itope, na Mozindo, Mimi, le côté de l'Ingale, si la tchaka, mon côté, dans Koloba été, bon, ça vous aura toujours à pour nous regarder des bons actualités. Merci à l'homme de Dieu. Homme fort, esprit Boer, papa prophète, mon sacoli Boer. Je te salue ici, Kaizomio. Merci à mon anti-stress, JMK depuis Paris. Je te fais de gros bisous. Merci à Demero Kidimbo, mon chéri que j'aime beaucoup. Merci aussi à Yana Bena Combo, Dani Kenzo, toujours ébélé. Merci à Montréal, de donner. Moi, mon cœur, je toujours ma foot à boy. Merci aussi à mon boss pour nos porteurs. On peut s'arrêter de faire un peu de panjaran teke na mola itope na mozindo. Au moins, les messieurs étaient pour les gars pour ta mission chez vos chemins, na lingi te katanga maloba. Ma concert GB, mais quand on maniola, maloba boka pour tout si. Voilà, l'honneur à l'invité, tu voulais dire quelque chose? Non, la bosse de personnes pardon pour l'émission. Le bar déjà pour la danseuse na biso, on va dans la photo la bosse sanité, rachou spaghetti, ana
États-Unis en gros tenor belé de l'ensemble ya États-Unis mais de la bossa était Elga Diesel mon gars na biso ya bon bon il a dit c'était les solistes d'abord qui déjà Elga Diesel et ya la Canada on se base à compter mina gos la Cersei ya na Kenya Sharufa on va qui mi salon aza danseuse ya azaki danseuse ya mokwa bongo wazi kwa atikara muziki Elga Diesel va bon année motema atikane ba kiste de ba solo ba danseuse. Merci beaucoup. Alors nous vous disons merci beaucoup bah tout beaucoup vraiment opportunité il y a pour la émission au live ça rabino chaque fois regarder l'émission du début à la fin et surtout n'oubliez pas d'appuyer sur les cloches et les notifications pour Orataka et l'autre côté même si tu as le lien par oubli mais si tu as déjà appuyé sur la cloche de notification au raté et l'autre côté. Je dis merci beaucoup la maman Oye Marabiso place na elle est tellement gentille, elle s'appelle encore comment? Maman Anishita. Maman Anishita. Ouais, papa François. Ouais, maman Poto, afin d'un Poto, ouais. Afin d'un Poto. Merci beaucoup. On a que 2 semaines, il y a mariage à moi, on a parlé à papa François, va salir à 2 semaines à France. Bah, on s'en a bon ami qui liga. Nous on va kende, nous quand le monde a les appels qui ont eu des têtes la chérie Kinte. Il y a chérie tête au terapeute puis nous va tiner les colis. Et moi là, ouais. Alors dis-moi la bango donc Arsène puis na bossa. Merci beaucoup. Alors, Elessé Nadine, je te dis merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Et Cécile aussi, merci beaucoup. Parce qu'à chaque fois que tu as besoin, tu réponds toujours présente. C'est quand nous avons bien aussi. Et merci encore à l'honorable J.R. Lungembo. Kinshasa et Zozelayo. J.R. Lungembo, Salapéozonga, Bana, Bazozelayo. Je dis encore un grand merci à le prophète Espedo. Merci beaucoup, assistante de l'émission. Tu continues à prier pour nous. Hier, tu as beaucoup prié pour Nadine et Lessé. Nous vous disons vraiment merci beaucoup pour cette délivrance, prophète Jérémie Bauer. Merci beaucoup. Et ça n'est fini pour aujourd'hui, cette émission. Quant à moi, je salue mes bébés d'amour. Sans mon talent, vraiment, vous aime beaucoup. Dieu donné, merci pour les images. Bye bye. Nous sommes au Télémi Awa. Balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bo mona ba gag ba émission éducative boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso totelemi ba kona biso mesiko s'abonner alors massivement ici ka ba komi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika.